mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba mama, mbote ba papa. Ngai wana Yesusu na émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info.fr. Na yeli susu mama. Ba mama lelo na yeli susu na sujet mususu ya makasi. Sujet wana ba mama mususu ba ozana sengo bako sepela ba mama mususu bako sepela te. Sujet wana eza sujet moko munene. Sujet wana eza malamu. Mama yo kanga malamu. Kanda eza mopaya. Kanda ebomaka libala te. Kanda epanzaka bato te. Po eza mopaya. Soko ye ekendaka. Mama lelo lisolo na kobetela yo yoka. Nga mama ni. Lisolo na kobetela yo. Mama ata oswani na mobali. Ata obundi na mobali. Oswani na likolo ya pantalon te. Na likolo ya ceinture te. Oswani pe na ceinture te. Ata okangi kanda oswani na mobali. Okosala biloko kolia na table. Na butu pe soka sengi okopesa ye. Po eza devoir na yo mama. Devoir na yo yango wana ko satisfaire mobali na yo. Mama, makambo ezali te oswani na mobali na yo kangi ciseau. Okofungola makolo te. Non. Likambo oswani na mobali oza na problème mobali no olambela mobali te. Non. Ata oswani na mobali. Ata fingi yo. Olambi biloko. Awiti musala ye oserve ye. Opesi biloko oli. Ata okangi elogi. Esa eloko te me vanda pembeni na ye. Servi ye ndenge basi. Ndenge omesana ko servi ye na esengo nyonso. Na yebi keza pasi. Ba moko kolobala mama ni yo makombo olobaka. Est-ce que opezaka kilo malobo yo olobaka. Mais oui maman. Soki na lobi yango eza facilité. Na biso moko to kokate. Mais na nzambe soko belili nzambe osengi nzambe asunga yo apeso kimia pona moya avant que nobi na tongo bien na butu aswanisa ki yo afinga ki yo. Mais osali biloko olia tu te rends compte? Malgré bo son naï, malgré fingi yo, malgré sali yo mabe. Mo sali biloko kolia, lambeli awuti musala au servir ye. Yé moko tango ko vanda kolia ko ba mais moi sinanga quand même ça va. Na senga e pardon, vraiment na senga e pardon. Tala to swana ki na lobele ki mabe, asiliki mais asilika ki mais asalinga biloko na lia. Eko kitisa ye motema. Eko kitisa ye motema, lebuso atazaki na kanda makasi ako kitisa kanda, ako ya ko bondela yo. Na butu pe soko na butu bolali pe na mbeto sukoli bien o mati na mbeto soka bi mama boni pesa ye. Eza devoir na yo. Faut pesa ye. L'air nous sommes en posa. Faut pesa ye ata kanda ezali kanda et puis et puis ça ka eloko wana te. Osiliki mo ya siliki te. Ye munoko siliki te. Orobo ya kolamba poko ba mamusu bazala ko mona za na kati ya libala. Une semaine basono bali na lambarati. Basono mbali de une semaine mususu coûte 1 mois 2 mois akangi makolo apesa ka mobali nzoto te. Mama, boso mobali no akei. So mobali akei, hein? Suko yo kolobani. So mobali akei ozo mwasi musu na libanda. Okozwani, okolobani. Okolobani. Yo moko moto tindi na libanda. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère,
en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Mobile oyo azo donki azo bate rideau eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tonga kiba ozo dogeni ozo kendo wapi pesa na mbo il fallait le côté il faut te faire on s'est mis le colo membre aussi membre supérieur on le colo oh, cadeau na melaki. C'est la TV. C'est bela. Omono lo molinga kanda. C'est bela. Na sepeliko. Esa ni. C'est bela TV rotala ça yo compatriote solo. Je va ngai ngana combattante. Combattante aux autres biloko ya England. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obi que na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV kanesili. Éviter. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisa. Ah na mela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota se. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Kangi mobile azaka lokwa moi c'était moi si lem so kozana akoko ko vanda lem so 1 mois 2 mois 3 mois ta salité et ça le côté mais mobile ya ko karaté nzaba sala mobile ndeni wana bambeli bakokana bango te ko vanda ba belé ba mois belé ba semaine belé surtout so mission seke na makambo wana bako karaté donc attaquant des ali mama atako kangano ennemi o kangano elongi kanga ka elongi pesa yi mama eza passe na yebi mais salango okomona ko bongisa bolingo okomona ko bongisa ba problème ata kande zali kande za mopaya kande ya kendeka na pardon tous ana ko yeba ko pardonner. Le pardon c'est une puissance qui libère soko yebi ko pardonner okomona makambo tezaki munene ndenge ne kambe ko muke omona likambo zaki munene ndenge ne likambe ko muke mama zana motema wana bolingo yango moninga abele la mikosi tu bolingo elingo lo bate songa lobi na bele la bolingo mikosi tu ngambo na zana ba défaut te ngape na zana ba défaut mutu moko parfait zana mokete ngape na zana ba défaut na ngebele mais na âge na komi nango plus de 50 ans na zana expérience mingi na mona ba makambo mingi yango mona telemaka pona pesa conseil na bana na baleki po baye ba makambo oyo ya mokili ndenge tambulaka mama bazo pesa biso ba conseil maman baza ko lobana biso okeli bala mama biloko bibale muto simba libala ko lamba na mbeto ko lesa mobali malamu na ko pesa mobali malamu na se biloko mibale ona boboto bisato ko boboto ko lamba malamu ko pesa mobali na se kuna malamu yango ni muto simba libala mais soki yo mwasi likamuke boswani okangi makolo likamuke bozu problème okangi makolo likamuke bozu problème otiki oboy kolamba mama eza problème wana ozo boma libala no ozo fungola porte po diable akota aya ko yiba aya ko sala makambo to ya mabe non mama ata boswani lamba esa le côté lamba suka singyo na mbeto pesa yi yo marquer différence c'est moi de balwa bana nzambe faut pas marquer différence ngwana maliko yoki mabezali omoni mabezali mais olimbisi ye osali malamu comme ça yo yemoko soka vandi à raisonner omona kersali mabe oya vers yo asengi yo pardon mais ceux qui yo bosi aswanisi yo bi afingi yo asali kamoko mabe aliyo kangi kanda okolamba te okolia okolesa mobali te okopesa ye na sete okobongisa biloko nete akomi lokola ennemi na yo ennemi ani pona mo kanda na bozuba komi ennemi bobalana ki bolingo wana oya liboso wana donc ezaki ya ngonga non mama ata obala asali yo mabe
olimbisa ata mobali asali ndenge nini okolimbisa ye okolamba biloko okolesa ye okolesa likolo okolesa mpe na munoko mpe na se kanga masolo nazoloba no mama nga mama ni nazoloba no yango wana nde kobongisa libala na yo okokanga baporte na yo mpo diable ya kokota ya kosala n'importe quoi te mpo soki ofungoli porte wana na bakanda ofungoli porte wana na bakanda ofungoli porte kokanga makolo oyebi ke kokanga makolo ya mama makambo wana ebebisa mabala mingi na kati ya poto meme na kati ya baafrika wana ebeba mingi mpona makambo kokanga makolo koboya kolamba parce que mobali asali nga boye na kolambela ye te akende na cuisine kona kona kodébrouiller moko ndenge ezali wana kutu so ameka ni kosenga nga te soki asengi nga ndenge na kobwakela loboko kuna akomona erreur ndenge nalobaka erreur mama erreur pesa ye ye moko soki alali avandi akanisi akoya vers yo mama limbisanga tala meme mabe nasali yo tala ozaka boboto oza mwasi nanga limbisanga akoya mpe na pete olimbisi ye ata olimbisi ye te ovandi na ye osololi na ye omonisi ye makambo nyonso tu oyo ye asali ya mabe akoyoka asengi yo pardon bobongisi bovandi malamu mama mwasi akangaka makolo te mpo baswani mama mwasi aboya kolamba te mpo azwi problème na mobali akolamba eza devoir na yo mabala mingi ekufaka mpo na yango donc ndenge nasali ndenge nayebisi bino nakanisi boyoki nga malamu mama yoza mama il faut toujours ozala na bolingo ozala komikitisa olinga mobali na yo osala nyonso na kombo na Yesu natiki bino amen.